Tambola na mokili omona makambo bandeko balandi ya radio lokole jeune fille o bozali komona awa komona ye Fortune Isabelle Kisala avandi bongo na commune ya Barumbu yaya na ye komona ye Rachel azalaka na Ngola mama na bango babengaka ye na kombo ya mami bango do vie jeune fille o na libota na ye bazwaki mbongo ya libala ya jeune garçon oyo na kombo ya Diego Suarez Issa balinganaki mwana mbala pesi mbongo ya libala po abandaki kokende bongo voyage na États-Unis d'Amérique. Tanga comme les États-Unis d'Amérique makambo esimbite ba refoule mwana mobali tanga zongi na Luanda mwasi alobi ye akoki kolinga ye te ba refoule soki ba refoule mobali avenir ezalaka te sika boye baza porté disparu bazomona na te mwana mobali aleli mbongo ti ekotombe un jour na préparer voyage na ngai ya États-Unis nabengisa ba famille na lufu kenda wana na lufu tofanda na ba famille na nga na ba famille na ye baya na lufu wana apesa bambongo na ngai tututu ba enveloppe tout bo bambongo basenga osoki banini na pesa nyonso ponga na yebi nini ke nazo préparer voyage moko ya molai lelo samedi wana topesa biloko nyonso ba famille nyonso ba concorda makambo wana nyonso pupupupu bango bazongi na bango kim ba famille na ngai ba famille na ye bazongi na bango kim ngai pe na zinzela pe nazongi na ngai Luanda tina koma tina niveau ke ngai ba refoule ngai nazongi Luanda komi na Luanda awa na bengi fi wana sololi na ye na yebiseke 14 napena ningi na aboye esimbite voyage na babwaki ngai ningi na bengo monde na bengo na Luanda awa donc tala ningi za boye abo nazoyebisa yo bandeko na ngai radio lokole TV oyo nazoyebisa bino bandeko na nga Fortune bachangea banimero ata nimero yango benga ya mama na bango elekaka susu te nimero ya ye moko elekaka susu te ya papa na bango so bana kobenga elekaka susu te epesi pasi bandeko basi soki tokolingaka bandeko ya mibali kaka mpona voyage moto apesi mbongo ya libala na ye eloko ya kokamwa mbongo ya libala ya jeune garçon oyo bayaki kozwa yango tina lufu ye moko akoexplike awa restez branchés ne zappez pas. Abonnez-vous sur Radio Lokole Télévision, chaîne Oekokani Nabino, la chaîne de votre référence. Radio Lokole TV, fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone
011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme Oyo Radio Lokole masolo et pa ya pitaka okuta na pona ko solo la makambozo le kana communauté na biso africaine en général particulièrement ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Ndeko soki okoti osabone benga bandeko ya Luanda bakota bana ya barumbu o baina États-Unis d'Amérique bana ya barumbu ya Europe ya Afrique partout boya awa boya to solo la makambulo okita très grave et pesi passe ya kosakana te ndeko mobala pesi li solo azoko lela aye na Radio Lokole to sungaye pona mwasi na ya monana mwasi na ya monana ndeko to partager na ça chaque fois soki li solo oyo est intéressé ote peut-être et ko intéressé ndeko moko songolo et sikamoko pakala to ko ubela mingi te poto ko tikela oyo moko oyoka li solo ndende ka kobeta yango kasi tika to briefer yo to ça la synthèse ya li solo oyo ezali ndenge nini bobo ça raté chaque fois soko koti o like vidéo et puis au partager to tika toujours commentaire pour ba commentaire na bino et sungaka vraiment ba kolo histoire pour na biso peut améliorer musa na biso. Voilà bandeko balandi ya mboto banda tokobosa na te tokobalosala yango chaque fois in the lovely memory of Mamele Boloa mwasi ya confrère na biso José Boloa oyo bazalaka bongo na Afrique du Sud bazalaki na séjour na Kinshasa na République démocratique du Congo mama azumwa bokono kuna et puis atiki biso a zongi omboka ya Bangkoko tu nous as été trop cher to banda ekozela yo ozongi la biso en Afrique du Sud awa to continuer toi tu as préféré nous laisser en Afrique du Sud laisser tes enfants laisser Boloa José pour partir au salé biso mabe maman de toutes les façons courage à toi José Boloa nous sommes ensemble donc le programme vous sera communiqué ultérieurement to banda kozonga pour na kopesa déroulement ya matanga ndenge au salama na Kinshasa et puis na Johannesburg donc maman nous a été trop cher. Merci encore une fois. Merci na Foufou Lambela Biso. Merci na Biloko Banaye ko Lambela Biso. Merci na disponibilité aux alaki nango pona biso. Tu resteras inoubliable à nous. Merci à toi maman. Lisalo ozali a pasi bandeko. Ça fait 5 ans déjà passé. Ndeko moi si oboso mona photo zo ko défiler wana. Ba photo na yango wana. Na photo zo défiler ya ye na ndeko mobali. Ya mobali na ye. Ndenge telobaki biso lisolo so ba pesi biso lisolo ba to tanga kombo to tanga ka kombo soki ba boy to tanga kombo to tanga ka kombo te donc ndeko a pesi lisolo ye moko ndeko Diego pardon Suarez Issa ayi papa Fisto beta lisolo tanga kombo ya mwasi na ngai pona zali ko luka ye soki a boy koya eta mwasi na ngai bazong sala ngai mbongo na ngai ya libala lisolo sa nini jeune fille obali ko mona ndenge na lobaki ne badela komo na ye Fortune Kisala Isabelle bavanda kabongo to basaki ko vanda bongo na commune ya Barumbu na Kinshasa yaya na ye komo na ye Rachel azalaka na Luanda mama na bango babengaka ye kombo mama mami alors ndenge azalaka jeune garçon na Luanda
to éviter ba kutana qui peut être na Facebook to api ba komaki na relation amoureuse ba komaki na relation amoureuse na Fortune Isabelle amour na bango ekoli pena ekoli mwana mobali Issa Diego Suarez alobi ata sala kutu deux tentatives pona mwasi aya na Luanda akota banzela ya simakuna esimbate deux fois mobimba do apéreda mbongo na ye alingaki mwasi na ye makasi lokola ba jeune so bebi ba biso ba jeune nyonso tout et comme on a fois kumputu ata makambo evande siko zali congolais to alingaka oke na Amérique to Europe esika bakanza lokola mafuta nzo ekwelaka mwana mobali oyo na kombo ya Diego Suarez Issa abino ngai fona ke na ngai Amérique mais avant que na Amérique il faut na honorer mwasi na ngai atuni Isabelle osala ndenge nini Isabelle pe asoli na ba parents na ye mwana o pe Suarez asoli pe na ba parents na ye moyeba ke legisa sa ezate moyeba parents ba pe koto ezate ba parents ya Isabelle bandeko babite po mezate boti na mbongo ndengo wana mbongo ya libala ba calculer makamunyo surtout ba parents ya mwana mobali Suarez bazalaki trop prudent habité po mezate lokola lufu eza pembeni na eza force que frontière wana bino boya na lufu biso tokoya tosa libala na lufu ekozala kitoko mingi toutes les deux familles bayokani pe famille ya Isabelle baye na lufu ya na yepe ozaka na Luanda Rachel ayepe na lufu famille ya mwana mobali oyo Diego Suarez bayepe na lufu basali mariage ba pesi mbongo nyonso tu ya libala ba pesi mbongo nyonso ya libala mais ba yesi so montante to ko exagérer te mais ba pesa ki mbongo nyonso tu boko ka yembo ko ndenga zoloba bazongi babandi pe ko solola mwasi na ya comme siko mwasi na officiel non mwasi officiel ba solola ka chaque jour a solola ka pe na famille ya mwasi mama na bango ya mami a solola ka pe na Diego ya na bango pe na Luanda ba solola ka belle sœur alors bokomona wana photo ya pe popé ali ko défilé wana afi bangolais te bangolais ko confirmer biso na fi na bino tag ezaka orange rouge na pembe yango na tag mwana mobali oyo na kombo ya Diego Suarez jeune garçon azui pe pepo akiti na Amérique abe kitaki na mboka ni Chicago yeboka ko expliquer esika kitaki wana na ebité qu'est-ce qui s'est passé soki makambo keleki bina bien te na aéroport bomba liboso ngai pe na yoka mutakomi na États-Unis d'Amérique et simbaki bala bien te bakangi na aéroport to bakangi na aéroport complication moi muke abenga pe mwasi na ye Isabelle Fortune Kisala mama nga bakayinga na aéroport awa difficulté do mwana bala wumbel na mo aéroport ça fait combien de temps yebo expliquer bata ça na aéroport amone que souffrance le qui est l'aéroport des États-Unis attaque au lia et ça na moins difficulté non jeune garçon a préféré yé azonga na yangola akende ko bunda aya su na bras normal avant wana ayebisi mwasi na papa mama awa na souffrir fort esika bakainga on azaka ka na aéroport na mate ko lia difficile anglais kutu na ebité na kosala na inanga na zonga na yebisa bango bazongisa ngai comme ça na luka moyen na ndenge mususu mwasi ya boya Fortune Kisala Isabelle aboya okoki kozonga te ozonga ndenge nini zalaka kuna ata ba souffrance yo so comme les États-Unis oh comment yo les États-Unis ngosonga sunda na zoko souffrir awa bakangi nga na aéroport na bimata ko bimata te ozonga te ngala ko linga mbali te oyo ba refoule so ozongi suna na ngola susu to bandela su vite yo potana ka kuna oh mais na yebisa yo souffrir mbonga nga mo na luka ngo bazongisa ngai comme ça na ko yasu na ndenge ya propre moi ça lingiti. Finalement, jeune garçon au Diego Suarez s'est décidé ya kozonga Luanda. Bala Luanda ba aller ate partager bande colisole ya pasi. Bazongi si na Luanda. Tanga zongi na Luanda akomi boye abenga mwasina ino na décida ki na zonga na Luanda na komi na Luanda. Tangu kaka garçon wana tolo ba refoulé no Diego. Azongi na Luanda mwasina e Fortune Isabella akangi téléphone a changé numéro ya téléphone ba boyi babino ndenge mobali ba refoulé bodo seke vie et baby akwa ko supporter su mwana bisote
alobi alingaki mwasi na ye makasi ake koluka ya na bango Rachel po ba yebana ke sika fala na Luanda ake kuna ya bandi ko wanga na makamwa etalinga ite bilemo boyebi ke soki balingeli ya 12 na famille mwasi ya oya bane ko tomo ba mwa ba 50% a changer système semeki oko benga ngaite soko bengi ngai na kosala wabo na kosala wabo libala esa ya bino mbali mamwa etalinga ite leki na biso ko bala te mutu oya bana de vie ba ko refoulé o gagner fi mukoni oh ya ekomi boye akanga téléphone ayeba ka te famille mwasi wana ekenda wapi yango ndeko oya osala azo senga aina radio lokole awa ba papa ya buani abasalaka ba ya buani abasalaka baleki ya buani bandeko ya buani asalaka alobi boyi kombo yango batangi Fortune Kisala Isabelle yana bango azaka na Ngola komo na Rachel mama na bango abenga ya mami soko ebi koma famille wana aliboy bazongisela ye mwasi na ye Fortune Isabelle soki baboye kozongisela ye mbongo na ye ya libala bazongisa po lelo ndenge akoma boye akokakata kolinga mwasi susuti déception oyo azwa epa Isabelle etikisa ye makambo ya basi 5 ans yangoyo mwana mbaya na difficulté na souffrance bandeko epesi pasi yoka na ye mona azo expliquer ebongo tozonga to conclure epesi pasi soki kaka ba jeune fille bakobandaka kolinga batu na intérêt boye eza pasi ya kosakana te tolana nanu ye moko ndenge azo expliquer ngai kombo na ngai eza Die Suarez Issa afandi na Luanda na Kamama donc na écrit moko ya obeta histoire moko oyo eza tellement pasi donc na ye na TV lokole awa mpona kodéclare mawa na ngai mpe regret moko naza nango na vie na ngai mobimba ti lelo oyo ngai Die Suarez Issa to sentiment ya basi ezalaka na nga su te mpona déception oyo nazwa ya fille moko na kombo ya Fortune Kisala Isabelle aza esthéticienne bon seringa nayebanaki na bango 5 ans passé abanofanda na commune ya Barumbu mais lelo ngai awa nabeta ba 12 ans na Baluanda awa so ba 14 ans yango nazokende do nayebi su commune oyo bango bavandi te mais ndenge nayoka basouption ke balongwa na Barumbu nayebi su te bakoma wapi do les filles oyo ngai nazobetela bino lisolo kombo na eza Fortune Kisala Isabelle grande sœur na ye kombo na ye Rachel aza awa na Angola mama na bango kombo na ye bango babengaka ye ya mami donc bandeko na ngai naza na regret moko 5 ans passé nga na kowa so kotelemisa mwasi na nzela te nazalaka so na sentiment basi te mpona émotion oyo ya famille oyo esala ngai tobandaki kokopere très bien na fille wana ngai na Luanda bango na Kini na Barumbu kuna tosalaka bien tout ça tosalaka baprojet na biso mpe banini ezalaka bavoyage mo boye mpena ngai na proposaka bavoyage ye fois ya Luanda mais yebi kaka nabengisa ye aya akoma na bafrontiere wana mwa makambo kaka ndenge ezalaka akoma na bafrontiere bacomplication tout esalaki aya 2 fois 2 tentatives asala bakota banzela baki mpango boye mais 2 tentatives esimba te azongaka Congo ntango azongi Kini esengi te nayebisiki te tosala ngo na ndenge bien na ndenge propre ngai ndenge nanga boye fale naya kobala yo mpo ngai na ngai bavoyage banini banoprépare da bavoyage na ngai tosolaka bien chaque jour tout ça masolo kitoko oyo ya kitoko pene ya bolingo tosolaka bien
famille na bayebi na benga papa na benga mama to solo na papa solo na mama de les gars de jours te de yena ngaso solo li lelo lobi donki France wana wa para to solo bien to solo bien to solo bien si ego tomber un jour on a préparé voyage na ngai à États-Unis a préparé voyage na ngai États-Unis ma monio so normal tout normal ngabi bon ndenge ke naza na mwasi na ngai onga na proposa do ba parents bango bayebi tout nabengisa ba famille na lufu tukenda wana na lufu tofanda na ba famille na nga na ba famille na ye baya na lufu wana apesa bambongo na ngai tout ba enveloppe tout bo bambongo basenga o soki banini na pesa nyonso po nga na yebi nini ke nazo préparer voyage moko ya molai. Lem samedi wana to pesa biloko nyonso ba famille nyonso ba concorda makambo wana nyonso pupupu bango bazongi na bango kini ba famille na ngai ba famille na ye bazongi na bango kini ngai pe nazinzela pe nazongi na ngai Luanda akoma Luanda awa sir masolo ayobi ngabi bebe ndenge za bofo we ba place ozokende yeba koto uti na yeba koto ozokende ti ndenge za bwenga nini uti kanga awa kala ba complication ningo sala selema nga liboso ya ba frontière na ya ba frontière ba complication na ko kota ngola te nini nazongaka na fana za na passeport avant yo ko voyage ningo zo voyage de funga za na passeport ngani c'est ça problème ezati ils appellent ça idée banino moi appelé ta mambo ningi changer na mambo ningi changer na ngo côté nazo kina ebité côté de nazo tande nazo yeba na bisapa lelo tuza dimanche nga mardi nazo ngasulufu yulu ngasuki ezaka samedi tuza na bango samedi na ba famille nyonso tuza na bango samedi nga ne bisi bango saba ako dimanche ako le tuza dimanche akomi na Luanda na bien makamno su très bien bon tout ça la boy tuna uzana mutu renseigner kuna mutu aza oyo ko traiter passeport abisa ba problème te mutu aza kama da papa na biso bani a traiter passeport bani ni abisa ba problème ezati yo combien apesinga pe prix ya passeport o ba dia $50 boy ngabisa ba problème ezati ya kama mardi le mois lundi na butu comme ça mardi tout ça na lufu wana comme ça peso dia $50 pour traiter passeport na ba risque na ba voyage na sa na concentrer na le mois Luanda na komati na lufu to kuta la fille voilà na pesiye les sous mbongo a traiter passeport ay singa so téléphone ngela mabe banini na zusu $50 ba siri wana basiri wana basko dollar kuma mata ba 200 so combien ba nini de ba 200 basiri pena ke ba dollar kuma mata pena do kuma pela aso so mbongo parce ya téléphone sika pesi poto so laka ni zabwe ngazo kindi do en vrai dire ngana ibsabino ngana mwana ngana to no mabuli nzambe to ni mutu moko na batani nyonso tosali na peti wana o ayeba nzoto moninga mpo nga na prometa kieke peti na ngai ngano tokozala kaka ntango tokóma ngo ndako moko to nga aza musulman nakosala oyo eza te ke eza permis te na religion na ngai to na bonzambe mage nasali signe na famille na bino tututu donc balatanga na ngai dake na mobali na yo me nga na promettre yo na nzela na ngai nalinga asala yango propre nga nazo voyager na ki États-Unis mais suna komi na osalo signe pour voyage déjà permis de ninga la bona micho yo ma mutu na nga sala nga makambu tututu dom na ba passer pour visa nyonso eza déjà donc azela la ngai na pesa un jour comme ça na mata solo libiwa na hotel wana lufu wana donc eloko moko elekate nini te baconseil kaka nazolendisa ye kaka azalaka na patience tout apromete nga mpe dele anini shigi kende bebe mambo ebele na ndenge ngai naya Luanda après 2 jours na préparé voyage na ngai naki États-Unis nakoma na New York wana voyage
nakoma New York bakanga ngai pour nini substance ezamba liboso pe dans âge na ngabe mundela mona nga compliqué moi j'ai numéro boikaka ya 26 ans boikaka kaka voyage bakanga wana ba complication wana anglais pe donc ya mame kaka wana ba complication basenga substance abimisa ba mbongo na ngo bamona ke servira te pona na fanda na États-Unis bachanga na migration wana na fanda wana 2 jours bandi bachanga de place moi ba croix rouge mo bachanga kutumu na place mo ba croix rouge banozela nga fo samba fo nini nga communauté ni na benga petite wana na aéroport wana bakanga bafandi sangai na benga petite wana chérie ni na bona na problème sérieux chérie ni na boita boyi mambo komelingi za boyi na la place mo naza de passe pena nazo kokate boyi nazela ba osambisa ngai nazela boyi nazela avocat moko akoya bani no osambisa ngai nazala wana une semaine 2 semaines ba otikela anga biloko bani ba comment déclarer ba souffrance le moment na ba biloko comme soyo otikela bulanga mai kolia moko pena ya nini neska babosa nayo nini bakosamba lokola soki banini toujours mona ke na bureau moko ya service moko déclaré pena nga bike vumi nazonga na pays na ngai inafana na ba situation ya bon aéroport wawa ndeko na ngai esala na binga fi wana surulaka azobisa ba situation ndenge zande kuna ngao zalaka kuna nzamba osunga yo boye nzamba osunga situation oyo koleka tina niveau ke ngai ba refule ngai nazongi Luanda nakomi na Luanda awa nabengi fi wana sololi na ye nayebisi ke 14 mapena ndenge na aboye esimbi te voyage na babwaki ngai ndenge na bengo monde na bengo na nimero ya Luanda awa donc tala nini za boye abo nazoyebisa yo bandeko na ngai Radio Lokole TV oyo nazoyebisa bino bandeko na nga bachanga ba numéro ata numéro ya mabinga ya mama na bango elekaka susu te numéro ya ye moko elekaka susu te ya papa na bango so bana kobenga elekaka susu te donc nga ndenge naza boye na perda signal na perda ndenge nakoki kozwa famille wana na meka ko localiser grand numéro grande sœur né azalaka awa Rachel azobisanga nini kinga aza na ndenge ona kosala ke na bengisa petite sœur nanga aya awa me ngai ava na bengisa ye funa ya kotala vi oyo vivaka na Luanda Rachel na yo bando puye ngai na yo bando kopesa nga wa force songa ne bana petite sœur no kanali na yo sikoyo bando yebisanga boyeke faut la vie on a mina na Luanda siko na mincho nga za na eloko te na mincho onga ba refule nga yuso ba refule ko la vie on a mina na Luanda pona yo osala nécessaire pour nga na o bengisa leki na yo to oye ba soki nini ko sala Rachel yango nzo bisanga a partir de lelo ko benga nga susu te kote bokina osala makambo na bina libala nyonso kutu nga nazala na ngai te mais oye bango ka banda lelo bosala numéro na ngai ko benga nga susu te Rachel yango nazoyebisa ngai oyo yango nayebisi yo kasi yango kaka nayebisi yo mais ebaki nga mpenza so na province te naza na Luanda awa na Petrangon ndandaka ndoko na biso kasi siko yo oza na Petrangon asala te tokutana aboya tokutana oyo ndenge oza boye yeba uti soko foseka ngano tokutana banini yeba kutunga awa na bala mokonzi ya ba PF policier frontière ningi za boye yebango ka kusuki kutu salaire na koma 4 bureau ya policier wana yemda minga ba Luanda awa soki na kokangisisa yo okangisisa ngaye na pena bona mataka na bipsi Rachel ningi za boye ba ke nzamba na juste yebaki lubaki nga asali mabe pande kuna bino lubaki ngai ke bubulie ba famille na bino baliembongo na ngai te lubaki nga tuzazoe kana kishigi après to silani mais nga soki famille bino baleki na ngai ngapela lobi o na loba nzamba ya
juste boye na loba le même jour wana grande sœur net zalani na Luanda awa Rachel a changé numéro donc ngai na bungisa trace ya famille wana le tile longa na yeba de nini nga na ko te retrouver famille wana kandi ko na bosunga ngai balia mbongo na ngai ngaza musulman mokili salama ya maluba mokili la juste soka bana na so kutana fiancé ni mususu ki na bungisa trace ya famille wana na mukuse na koloba donc na yotinda bino ba photo ya grande sœur na Rachel azaka na bangola ana ebité selon mo kutana na suna njomo ko ba ebisango mobile na mema ba kuma na wish na ebiso poso ba mbanza ngo so ba zap na ebiso suti azaka no ko na bango mungu boy awa azaka na maboko mena sira ko banda kuna bango tipo ganse na lingatenga anga manga nda ko na bango wana ti donc bande ko busunga ngai na tinda ba photo ya Rachel grande sœur nae aza na Luanda na ebiki batebele pe na kini kuna bokoye bae sobo na barumbu wana bokoye bae boye dengai ndako ko résoudre des problèmes onga inde ko na bino pe na die Suarez Isa na Luanda na tinda ba photo ya Rachel na ba trois photos ya E14 na zara na moti lelo na photo ya grande sœur na Rachel na tinda yango pour partager yango pena bolobela lisolo oyo s'il s'agit baza libre bazo sambongo na ngai moi si a continuer vie na ye na boy ke lobeza la ke boni mbido wa musulman ndenge zala za so bani ti na 5 ans passé na lobby na sali réaction moko te mais sikoyo pena en tout cas esprit na ngai baby donc nzamba juste nga na yebi tango kuta na kaya pasi tango za na mwasi va consoler yo pour petit boya ko remonter situation wana boluki susu bozongeli à zéro ti tango ke bokoma bozongeli à zéro ti bokoma soutenir ba niveau musubo. Voilà, oyoki mwana mobali Diego Suarez ndenga leli apesa mbongo libala epa ba Fortune Isabelle apesa mbongo pa na bango papa na bango alia mbongo mama alia mbongo liba esamaki na lufu du fait que ba reflet mobile les États-Unis bango ba kanti loko so ba reflet mutu akobonga souté to akokende sous pototé ba changer ba numéro ba kima na mbongo ya libala. Est-ce que makambu ya boye ezali malamu? Makambu ya boye ezali malamu soki to lobby o to lobby te. Donc photo ya mwana mwasi yango ezo défilé comme on a ye Fortune Kisala Isabelle babade ko fa na commune ya Barumbu soki pe bafana na commune Barumbu bana Barumbu photo yango boyebi bo benga boyesa bango ke famille ya Diego Suarez basana besoin ya mbongo na bango ya libala bozongisa boite soki mwana bino asa bala bazongisa mbongo ya libala bokobali sa pe illégalement te bo ba pesa déjà mbongo. Cela veut dire que azaki déjà mwasi ya bato ala besa mwasi na ye ya na bango personne Angola Rachel zana motema kokita na ebike na Angola botala ka radio lokole télévision mingi bato ebele Angola bazana France bana Belgique botala ka bo partager bo komisa émission otu na famille na Angola partout pour na bo pesa ndeko na biso solution na likamuna ye. Voilà, merci na confiance et peu fidélité bo pesa ka na programme oyo radio lokole masolo na chaîne Nabino radio lokole télévision toyaka awa pona ko nuire te pona ko salir ba doute mais pona ko trouver solution na makambu oyo zo nuire communauté na biso. Merci na sponsor officiel ya chaîne oyo Mama Charlotte Caputo la dame de fer Oumela Mama. Merci na coordonnatrice ya chaîne oyo Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Bon s'abonner massivement à chaque fois, ce qui est solo intéressé au thé et qu'on intéressé de Komoko Songolo et Sikamoko Pakala. Tokutani prochainement pour un numéro Moussou ya Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.
Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.